Bandeko, bonsoir. Mbote, bonjour, bisikanyos tout bozwami. Ngai wabino awana kati à Londres, Mama Berthe. Naye ko présenter bino moi eloko moko oyo bapesaki ngai responsabilité et pas ya ba groupe parlementaire ya batu mwindo awana kati ya Grande-Bretagne. Babenga bango ba BAME, Black African Minority Ethnic Group. Batinela ngai mwago eloko moko awa batsingaki ngai etina kabula na communauté. Kasi avant na sala yango bandeko nangi na présenter ba condoléances na ngai na bandeko na baninga nyonso o basilaki kotika biso na nzela ya pandémie oyo eza kotungisa mokili mobimba. Vraiment bo accepter ba condoléances, ba sincère condoléances na ngai na mabota nyonso oyo eza kolela en ce moment. Voilà, nazwaki dossier moko uta epa ya comme j'ai dit tout à l'heure, groupe parlementaire ya bato mwindu ya mboka oyo basengaki nga na talisa communauté na ngai boy. Basalaki mwa recherche moko ya mokie oyo eza kotalisa ete tokoki kozala il y a possibilité que ceux qui te changer certaines habitudes ekoki kozala yango ndi mutu eza ko expliquer pourquoi oyo ebele ya bandeko na biso bazali kokufa ba nurse ba aide soignant ba docteur, bien qu'on n'a pas vraiment encore des docteurs de noix qui sont morts, mais o baza kosala na hôpital alors que ba collègue na bango ba mindele bango bazo kufa na densité ou bango bazo kufela te. Alors selon bango basalaki moi recherche moko ya mukie pona kotala basalaki ba questionnaire batunaki makamio soza koleka malamu basukola kama maboko pendant 20 secondes comme tout le monde basukola kanzoto soki bauti libanda batusaka entre l'humérus et l'avant-bras bapesa kambote na baboko te, mais il s'est avéré que majorité na bango balobaki ete bango basukola kasuki na bango souvent te parce que soit na kaya basi bazana ba plante na mutu ou bien bazana ba perruque ou bien bazana ba cheveux tressés et que bango bakende ki peti na ba site web ya bat o basala ka basuki ba mona ki ba recommandation ezali que soki ozana mesh na ona mutu tu n'es pas obligé o sukola kasuki mutu mukolonyo soko kozela 2 ou 3 semaines avant o ya ko sukola, surtout soko ozana suki no ya kitoko ya brésilienne ya péruvienne ou bien cheveux naturels. Alors bango siko ba s'insurger place wana nde o monitine ya recherche oyo basengi ba monite tina oyo bandeko na biso ebele baza kokufa ekekukoza la place wana parce que basengi te to sukola ka mutu mikolo nyonso soko obimako ozongi osukuli nzoto na yo manana mutu tina makolo. Alors que beaucoup d'infirmières ont avoué que bango basukola ka mitu mikolo nyonso te parce que bazana ba plante pena mususu alobi na ba misusu balobi balata ka ba perruque balongola ka perruque ba bombi misusu babi na ba tresse. Alors recommandation pe souci na bango ezaboy balobi boy. C'est vrai tozali basi tozana besoin et tozala ka chaque fois coquette tozali ba fololo to bimaka kitoko pona confiance de soi na biso, mais il faut pas que ça aille contre nos vies, contre ba vie ya ba famille na biso. Bande kotoleli mingi, mabote ebele za kolela en ce moment to yebte nenge communauté kozala après cette histoire. Ya solo. Est-ce qu'il y a pas moyen que na période oyo, juste période oyo, to longola ba plante na biso wana, to longola ba plante na biso akitoko ba tresse to sukolango kitoko, to bomba to zela ne fusque période oyo soki eleki, to yeko zongela ba habitude na biso ya kala. To pepo na bato oyo amoni que moyen ye à vivre sans ba perruque to ba mèche na ye ezalité amisala violence dans ndenge ke mikolo nyonso soki awuti libanda asukoli nzoto tango aza kosukola nzoto asukoli pe mutu parce que d'autant plus que ndenge baza koloba infection na ezali na mopepe et kangamaka na suki bongo basuki obiso to tiaka ba brésilienne na milai wana eza synthétique eko la foyer moko plus propice même que cheveux humains pour la infection wana.
voilà eloko esengamaki na ngai pona kabola na communauté na ngai recherche wani esalemi naza nango awa liboso na ngai mu nayebi ke esprit critique ezangaka na communauté te soko omoni ke annonce oyo etungisi yo olingo mona solo ya likambo nga naza koloba okoko contacter nga na ko tindela yo moi recherche wana parce que eza muke me bandeko na kanisi ke bisika biso tozali toyebi ete recherche oyo euti na esika ya malamu na souci ya bolamu na souci na ndenge ke to protéger ba vie ya batu na biso ya batu ndeko na biso o baza kokufa bota na ndenge bandeko to yebaki to liaki na bango baza kokoya lokola ba pomme. Alors bandeko moyena loba mingi ezali te lisolo oyo basengaki ngai na partager na bino yango wana soki video oyo ekoyi na répertoire na yo s'il te plaît ndeko na ye koluka buzz te nazaka pe na habitude wana te boyebinga kabola yango po ta mususu information oyo ezali important po na yo te mais koki kobikisa vie ya mutu mususu. En tout cas, merci mingi bisika biso nyonso tozwami to batela ba santé to batela mabota po ete ta makambo nyonso ekoleka tokutana lisusu. Mabeza mingi na mutema ya solo po na bandeko na biso batiki biso me wana eza mokano wa Nzambe tokoko kota na secret na ete. Na pesi bino merci mingi. En tout cas, s'il vous plaît, bokabola moi vidéo oyo parce que zali ba recommandation oyo pesa meli biso uta ipa ya soi-disant bon enfin la ko benga ngo soi-disant parce que zali ba groupe parlementaire ya batu mwindu. Na pesi bino merci mingi pour na ndenge bolandi yango. À la prochaine, merci.